show na quelle réunion et dit mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Ritualité bana Saint-Paul toujours meilleur. Toponi akunga okamba bana Saint-Paul et papa au fleur akunga Biso bana Saint-Paul Toponi o papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo tosengilisanga boboto oneko esengo bandeko balandia radio lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na programme radio lisanga pokwa ya lelo pokwa ya mokolo ya jeudi 21 mars 2013 tokokutana lisusu na nzela ya radio lisanga na ndenge ya bomesano mpo tokoka kokabola ngongo ya motuya ndenge tosalaka chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h oboroka ezala bino lisusu kitenge nde tokosalaka beboyi mpo tokoba na bomoi tobosani te ndenge tolobaka ntango iso radio lisanga yango esalemi na fondation lisanga point de soutien congolais na ntina yango nde mpe tokanisaka bayebanso bazali bavictime ya oppression ya bapouvoir oyo esika bango bazali pe na bainjustice kilikili oyo ezangi botosi ya kibomoto na yango na pokwa lelo ndenge tokofungola programme na biso makanisi na biso ekei lisusu na bavictime ya Est République démocratique du Congo kuna bavictime ya guerre inutile oyo salema kuna te sikoyo Rwanda Uganda na libandeli mpe na Burundi ozalaki na kati basalisi bitumba bato bakufi ebele ntina moi mwa lelo koviole mpasi ebele kuna kobebisa biloko na bato nde makanisi ezali na bavictime oyo bakufi na bamillion pene na 8 million ndenge mingi tokotanga yango ndenge mpe ezali epe makanisi na bato banso oyo basili koperdre bato na bango ya pembeni nano na bitumba wana mpe na biso banso oyo tozali concerné na baperte ya bato na Est République démocratique du Congo kasi na ntango oyo Bosco Tangada moko ya bacriminel de guerre minene oyo bazali impliqué directement na bacrime de guerre oyo azali kobénéficier na accueil ya kitoko na kati ya ambassade États-Unis kuna na Kigali oyo esengeleki ete ye na lombango azala deja na boloko nde biso tolobeli na esika ya ba oyo ba victime oyo bango moko moyeba milobela
ezali te. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai. Moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Balandi radio lisanga to zana bino na pokwa lelo pe toko talisa bino lisusu likambo oyo bato batimiso na matoi na tina ya transfert ya Bosco Tangada, le grand criminel de guerre parmi les grands criminels de guerre na République démocratique du Congo. Ye babengi Terminator. Ye ndenge tolobaki ekima ye banda moko mwalindi na ambassade des États-Unis kobata makuna ya Kigali. Bakoluka loyenge kani ye akoma awa na CPI. Tokoyebisa bino pete biso peto silaki kosala pe ya biso action awa partir ya mboka Pays-Bas lokola toyebi ete CPI ezali awa na la ye na denar kosenga pe na baautorité na mboka oyo ete bafacilite voyage na ye aya noki awa po soki amoni ete tourisme na ye na este ya République démocratique du Congo ezwi suka eke amoni séjour na ye na Rwanda eza kitoko te, tourisme ake kobeta na ambassade des États-Unis ekozala malamu aya kobeta yango nde awa na boloko ya CPI. Comme ça to tangata motungisi moko ya mwa na kati ya region soki pe mosusu akobima sika ye pa ebete mokolo tokosala ete état de droit ekota na mboka wana ekozala nde mamu mingi biso moko tokanga bango boye tosambisa bango pe topesa bango bitumbu oyo ekoki mpo ndenge toyebisa bino pe na mikolo mileki baye bamiti na mitu ya mboka ya République démocratique du Congo bazali bakambi ya lokuta eta ezalaka kuna lisusu te l'eta azali te epe baza na bakor ya ekonomi oyo basilaki kosinye na Rwanda kasi pression ata moko te batikali kosuspendre accord moko te. Yango ezaka mpona Bosco Tangada te, eza pe mpona Kunda Batware, eza mpona Kagame, mpona implication na ye na bacrime de guerre kuna mboka République démocratique du Congo, c'est-à-dire tolobaka tolobi pe tokorepete na makasi nyonso complice monene ezali fraudeur na bango ya élection Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Ye nde moto asimbi makambo wana na maboko po ye na Kagame nde basalaka protection ya bacriminel de guerre wana toloba yango mpe na molai ata Bosco Tangada wana ye Kabila alias Kanambe alias Kabila atikala kosala effort moko te, volonté kutu azalaki nango te, a manifestaki oyo aye clairement ke sengeleki koprotege Bosco Tangada atako aza criminel de guerre. Donc ba complicité wana eza biloko esengeli tobosana yango te po yango nde koya pe kolandela makambo wana ekozala makasi mingi tofandisa biso moko kibokonzi ya solo oyo ekokoka kokataka makambo wana
na ndenge longo bani po ete bao banso koya lokwa bapaya kotia nyamu na mboka pa epete esika na bango ezali wana te. Solo tikete to telemela likambo na mboka plus démocratique du Congo ndenge koleka ya boye. So bato baina lolenge na bango batemela makambo ya bitumba bango basalaka lokwa bao bazali ba musulman ba muslims. So toza na bango na mboka Pays-Bas wa boye toyoki kutu likambo bango balobelaki yango na service na bango ya enseignement wana Pays-Bas ete bakomi kobanga na ndenge ya baza komituna komisala souci na ba jeune néerlandais musulman d'origine ya ba mboka misusu bazokende kobunda neti na ba Somalie na Afghanistan na Syrie pe lisusu bazokufa pe kuna bazokende kobunda bitumba lokwa bango bakete bake obunda guerre sainte pona ba conflit armé o ezali na ba mboka na bango ezali bango nyonso kaka nde bazozonga vivante ba misu bazokufa kuna to jwa basango na mikolo ndenge ezoleka lobi lelo ke mosusu akufi na Syrie mosusu akufi na Afghanistan basusu pe baza kozonga vivant nde na kozonga na bango wana basili kovivre bevenema ya makasi kuna ya bitumba kuna ba violence ya makasi na kibolenge na bango ojongi na bango awa na tango bai mingi nde ezali susio sikoyo ekosalema awa lolenge kani ya kokende na bango na nsima wana na pomoi na bango na kati na société awa po ete bazala bato oyo bakobangisa kimia te nde tolobaki boye po akotalisa ete ndenge na loyembo toti koyoka ete babi totelemela likambo na mboka République démocratique du Congo ndenge babomi bakoboma bato ebele bato na bato bai na culture na bango ndenge batelemelelaka makambo nde biso toyebi pe lokola ndenge makambo akende kuna yango ezali likambo mosusu tokoki kotala po toloba eske culture na biso yango oyo wapi oyo ekosala biso totelemela makambo na lolenge nini nde yango mpe ezalaki likambo tongaki tobetele mwa sete moke na mpoka mwa lelo na likambo litali situation na mboka République démocratique du Congo po soki tolingi totala malamu na likambo litali culture yango wana po boyebi yango biso awa boye totiaka mai na monoko te tokokende gauche droite te tokoloba pe mbala moko kotalisa likambo ndenge ezali po ngonga imbongo tokoyawa te po tosala na bino ngonga moko po tobeta ba blablabla yango tolobaka ebe likambo ndenge ezali na likambo etali culture ya biso mingi bakokanisa ete ndenge tobundaka bitumba na biso pona makambo oyo mazali koleka na mboka na biso ete nyonso wana ezali kaka lolenge ya culture na biso nyonso elati kaka culture na biso te na kati ya makambo wana ezali pe na eteni ya culture na biso oyo ezali na kati wana kwa likambo na lisolo likambo na kozala na confiance na moto te azali moto kibo moto na ye ekosala pona ayebete mabe oyo azali kosala bato basusu na violence oyo azali kosala wana esengeli ete atika kasi wana ezalaka lokola lelo oyo boye oyo babengaka diplomatie ndenge bazobenga kosala etumba na ndenge ya diplomatie nde yango wana pe oyo biso tosalaka mingi pe appel na kibo moto moto bite
toza batu ozali mutu na culture na biso babantu na kosala appel na aspect wana mpona mutu ye moko amona ete ye mpe akosala bao bali lokola ye lolenge wana eza malamu te mpona ye moko mpe. Aspect wana ya diplomatie ata soki tokosala yango totangi yango diplomatie te, mpo diplomatie eza mpe ya monoko na biso te, totangi yango kibomoto eza plus que diplomatie meme mpo ezotala sikoyo ki humain mpo diplomatie etiaka nango kaka aspect humain na kati te, kasi aspect humain eza koenglobe na diplomatie na kati nango wana. Soki tolongbe wana sikoyo tongi kokende na aspect oyo ezaka sikoyo ya nginda oyo ntango boyoka sikoyo bakombatant bakiti na balabala balobi ete mpona Congo tokobeta na makofi yango sikoyo nde eza likambo oyo. Makofi yango mabetamaka na lolenge kani nde yango etalaka mingi mpe culture oyo bato bazali na yango. Eza na bato mosusu bazali base mingi na baculture ya barbarie ya makasi, barbarie moko atroce oyo eza mpenza baviolence moko minene ya makasi. So totali neti bapays occidentaux eza bapays moko oyo barbarie eza enraciné makasi mingi. Lelo bazokanisa voile yango, mais soki botali ba arme chimique oyo bakomi na niveau ya kofabrike mpe balinga toujours kozala na monopole na yango sous prétexte ya koloba ete eza ba arme ya dissuasion mpona kose protéger mpe kosala ete mobulu eza te ya mokili eza lokuta mpo bato oyo basili kocreye baguerre mondiale na terre awa eza kaka baoccidentaux na baarme na bango yango oyo soit disant ya dissuasion yango nde mutu ezosala ndenge wana. Kasi yango ekosala nini na culture na biso? Elobi te ke biso mpe totilizaki baarme te kala mpona koyeba ndenge nini ya koresoudre baconflit chaud soki tobenga yango ndenge wana, baconflit ya malili te me ya moto oyo ezosalaki bato babandi kobunda kobeta na kobomana. Parce que flèche eza mpe arme, mbeli oyo eza mpe arme, libanga oyo batie na lance pierre babeti na moto eza mpe arme. Donc elobi te biso totilizaki yango te mpo na bapays occidentaux babandaki kaka mpe na baarme nucléaire te. Kasi eza nde niveau dose ya barbarie ya violence oyo eza na kati ya motu nde ezopousse motu toujours aza na ambition moko boye ya niveau moko très élevé ya kofabrike baarme ya destruction ya makasi mingi mpo epa na ye eza lié na culture moko boye ya survie nde ezosala ndenge wana. Est-ce qu'il fallait to adopter yango na culture na biso ndenge tozalaki wana esala biso sikoyo mpasi ezali rupture oyo esalema wana ntango baoccidentaux baye na colonisation eye kosala rupture baenseignement baye kopesa biso eza ya bango te sikoyo croyance la foi religieuse oyo bayeli biso na Bible esoki kaka wana te ata mpe na Coran eza mpe biloko oyo euti place mosusu oyo eye ke tokoadopte yango ndenge wana oyo ezosala sikoyo tozose retrouve su te mpo soki tokuta neti biso na biso boye tozobunda na baafricain bapays voisin tozoutilize sikoyo bastratégie baarme baculture ya mutu mosusu oyo biso na biso sikoyo tobandi koutilize yango tozobunda. Donc seul mutu wana nde akoki koya lisusu kosala médiation na kati na biso koya kotrouve solution na kati na biso ye mpe nde mutu alimenter lisusu conflit wana
na culture na ye na arme na ye oyo apesi yango na biso po biso moko totikali kosala arme nini moderne oyo biso kuna tofabrike na kibomoto na biso oyo tokoadapte yango na badésir na biso po toloba ete voilà oyo ebimeli mpe na culture na biso ya violence na biso mpe toza nango na culture na biso mpe ya barbarie na biso oyo toke nango mosika rupture esalema oyo rupture wana etikala kosala te ke tosala sous recours na baculture na biso wana ndenge wana mpo tofaire évoluer yango kokota sikoyo ndenge tozokota na oyo ya bato mosusu mpo tokende nango ezozangisa biso sikoyo makoki ya kozala na bokasi oyo esengeleki mpona kose défendre na ndenge ekoki bamatière première oyo bazosala baarme yango wana ya dissuasion oyo bazosala baarme nucléaire yango wana ezouta soki toyebi yango bien mingi na mboka ya République démocratique du Congo na deuxième guerre mondiale soki baallié ndenge bamibengaka baganyaki guerre mondiale eza grâce ya matière première oyo bazwaki uranium na mboka République démocratique du Congo États-Unis basali bombe atomique babeti na Japon Hiroshima et Nagasaki badétruire batu na bavie bapopulation kuna na ndenge moko ya atrocité moko moyen ya kodécrire eza te esali bango bavainqueur basepeli oyo wana nyonso esalaki biso moko kuna babomi bato na bamillion na este ya République démocratique du Congo oyo toza ata na ndenge moko te ya kosala arme moko moderne oyo tokokoka même mpona dissuasion ya pamba ata soki eza te mpo tobeta yango na Rwanda mpo toboma bango me mpona kobangisa kaka mokili bayeba ete soki mpe tozwi liboma bapesi biso nango tokobeta ekosala mpe mabe mpona kimia kaka etiaka kimia ebangisa kaka etia kaka kimia ndenge toyebi bato mosusu bapomba mosusu baliaka mabende alie mabende avimbi mpo abangisa kaka bato sikoyo bato bazobanga obundisa ye nzoka azalaka nde makasi te so obundi obeti ye mpe aza na teknike akomba te pase kovimba tolo na bapake elobi te kokoma makasi elobi te koyebi bitumba yango wana bomona baamerike basala ndenge wana biloko ya dissuasion ndenge wana mpona epe bitumba ya bango bomonaka ezalaka na mosika te bazobwakela bino kaka biloko ya mosika oyo babeli bagani yango esengeli toyeba sikoyo na bozangi na rupture wana ndenge esalema oyo esala biso sikoyo tozose retrouve te toyebi te eloko nini oyo ezali sikoyo culture oyo eza kokota mingi partout oyo biso toadopte soki mpona bango violence elobi nini soki barbarie elobi nini tomonaki na Rwanda ndenge elekaki bapepani bamasete bino mpe omonaki efe esalaki mpe eza kaka mpe bakakozwa mpe kaka bakalashnikov babeti mpe na bato mpe bakufaki kaka nde bapepaki kaka bamashete wana bokosimagine bozomona mpe ezolakisa kaka niveau yango kaka mpe ya violence ya barbarie me bomoni sikoyo recours basalaki na culture ya violence na bango arme nini oyo bautilizaki mpona kobundela wana eza sikoyo biloko esengeli ete toyeba koevite kokoma na baniveau wana mpona koevite kokoma na baniveau wana nde esala sikoyo bainstance oyo ezali kosala ete justice ezala mpo esala ete bato bakoma niveau wana te kasi problème oyo ezali monene eza te bato oyo basali bainstance wana mpo justice ezala bango moko nde baza koalimente baviolence wana e après mpona kosala ete bato oyo bazalaki opprime mingi baya kozwa occasion te ya kosala eloko babengi vengeance contre bato oyo baza baoppresseur na bango sikoyo mpona basala ndenge wana nde bayaka sikoyo
na semblant ya justice po kozala justice parce que justice eyaka eza justice eza juste feza équitable wana ezalaka sikoyo semblant ya justice oyo eyaka mpona kosala ete bana mosusu batika eza kwake mpo batika makambo bakanisa ke makambo yango eza réglé yango sikoyo nyonso wana lokola eza géré na baculture mosusu parce que baloi wana biso mpe ata oyo tosalelaka kuna eza kaka oyo batangisi biso na baoccidentaux euti bakoto oyo eye kuna nde tozotanga yango tozosalela yango na ndenge wana mais est ce que totali na baculture na biso ndenge tozali baniveau ya baviolence oyo tozali nango ndenge ezali soki botali neti États-Unis bango basalelaka na bete ebele ezala peine de mort parce que bazojustifie yango na situation na bango ndenge bazali nango kuna nde bozomona na culture na bango bazojustifie violence barbarie oyo l'état aza kosala contre bato oyo mpe baza kosalela violence na barbarie wana na kati na population. Donc biso toza koadopte kaka nyonso depuis rupture wana esalamaki ndenge toteki koyebisa bino awa yango nde ezali kosala biso ete moyen tokende liboso ezali te bamoyen mpe soki emoyen na bato basusu oyo bazali na mayele ya koyeba ndenge nini bakoki kosalela bamakambo na ndenge ya oyo kozala adapte na culture na biso donc baarme oyo ekosala ete etia dissuasion mpona kimia ezala epe na bainstrument ya justice mpona kopunir bato bazosalela violence na barbarie mpe etia mpe suka dissuasion ebangisa mpe bato mosusu mpo basala lolenge wana te bazozanga moyen ya kosalela politique na bango parce eza politique makanisi wana baza nango ide wana baza nango mpo bazwa décision wana ata soki bazwi yango soki baza mpe na pouvoir oyo bakoka mpe kosalela yango baza mpe na moyen ya komettre en pratique kozanga nde koyeba ndenge nini mpe ya koluka komizula bamoyen mpona kosalela makambo nde esaka mpe susu bato bakweyaka ebe na libulu wana ezali nyonso efandeli culture oyo bato baza nango ya solo boyeba mœurs echangeaka bato soki tozoba boye tolobaka na biso te tozonga tolataka barafia ezala nango mpe mabete eza mpe bien soki tofanda biso na baclimat afrique kuna ndenge ezali bato balata bakasa eza nango mpe po moko mpe aorekete te parce awa mpe na ete tomonaka soki mo epesi makasi kala te ezobanda tokomona nde batambola moitié bolumbu awa eza nango likambo mpasi te wana me likambo eza nde ya koyeba ete na kati ya makambo nyonso ndenge ekendeke signature ya culture ya moto ezalaka ozomona parce place nyonso tu culture ezali eza na organisation eza na culture nango famille eza na culture nango baclub nyonso eza na baculture nango donc soki balobi likambo ya culture eza likambo te oyo bato soki bayoki ndenge wana so tobi bokoko bana mosusu bazalaka boye moi bazwi maboma lokola barupture esesalama makasi na bato mingi bakomprena su te bon bazo se retrouve te yango nde esalaka badifficulté makasi ozomona ndenge tolobaki awa soki tobundaka lolenge kani soki toyebaka kosalela oyo ezali bamoyen na biso oyo tokokaki kokanisela mpona kosalela makambo na ndenge elongo bani yango tomonaki ete tosola na bino likambo oyo na lolenge oyo tosololi na bino mpona esalisa biso banso tokoka koyeba ndenge nini makambo mazali ndenge nini makambo mazali kokende mpo sikoyo mingi mpe ezala na baoccidentaux
ba occidentaux awa ba pays occidentaux awa eza pe nyonso eza culture na bango te po Biblia euta pe pa na bango te Yesu azalaka na ye pe européen te donc soki mpe otali mpe likambo ya Mohamed ye mpe aza ne mpe marocain te azalaki ne mpe marocain te azalaki ne mpe soudanais te mais bozomona azalaki mpe afghan te kasi bato mosusu mpe baadopte baculture mosusu oyo bake nango na bahabitude mosusu bacomportement mosusu oyo ekomi propre mpo na bango eservir bango mpe esangani mpo baza mpe na baculture na bango moko mpe yabo koko na bango mpenza so ofe na bango so na bango oyoka mpe baoyebisa yo kasi bayebaki ndenge ya komarie yango mpo epesa bango bokasi bakende liboso toluka tos se retrouver nde ezalaki liloba toyaki mpo toyebisa bino na pokwa malelo wana boyoki ezalaki babino Yesu Kitenge Radio Lisanga esami na Fondation Lisanga Pont de Soutien Congolais botala na www.lisanga.nl kuna bokokuta masolo mingi oyo etali makambo Fondation Lisanga akosala Facebook YouTube ezali mpona kolanda pe radio na sima pe ba news mosusu tokotia yango mbala moko na Facebook na biso kuna bokokuta pe ezali a partir ya site na biso www.lisanga.nl bokokota Facebook na biso pe na YouTube na biso mpona radio ya kala a partir ya site na biso pe bokokota na contact bokomo alongi kani bokoka ko bwa biso po tosala masolo ya minene poko elamu pe weekend elamu tokomi na mbala ya nsima chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h tozana bino ciao ciao Kelele te, kelele, kelele. Kelele, kelele, makelele te. Nka, zali kolo nawa. Nka, yaya kwankolo, menga mantotela.